Nango, bonsoir. Bonsoir. Ntungulu. Oui. Bonsoir la bande. On se voit na live. Bah, ozoluka nga maman Sylvie nga yo na ye. Oui, na koti vraiment live. Mais dit que bato belé ba olobande ba yo ki na koti na live oyo. Na koti vraiment live ici pour na pesa penza moto na kati ya live oyo. Nga na yo tant que bandeko o tozwani problème na réseaux sociaux. Vu que ngam tu vas l'élisio, soi-disant, ngam tu vas l'élisio, vu que ngam tu vas auteur ya makambo nyoso, ngam go siko na komitika na kati ya live na yo. Siko tozo vraiment na temps maman Sylvie nga na yo. To pesa na moi elengi na live oyo, mais na ndenga bo solo. Na ndenga bafinga te te po na koti na live inoti. Na koti siko na ndenga solo, na koti tant que Nadia Oufera Mayuma. Waneza na zungi na baadhi ya bakongo. Voilà. Tous amis surtout toute nationalité confondue, basakata baza wa baluba baza baswahili baza. Mais to kaka emo ba mongo balobaka bon baza makamna bango o balobaka loki ya bokondo. To ka baluba balobaka na choma meno ebidi. Ngako na zungi na ngamona eko mitika. Donc non était par étape mama Sylvie, on basika to vraiment zwata na live oyo po bandeko bakoma pona mbona bato so balobaki oui maman Sylvie donc mama kongo afinga kio to moni bato bazoya bazoba dépendant kio te kokota la distraction te tous vraiment tant que batama yeli tous la vraiment tant que batama tous ba surnom nyonso to otopesi to cha pemeni to so la pesa bato bamona biso les attaques que la personne qui a sensible un peu de Sikazali, les attaques que tous sur la catimini pour les camouler qui na réseaux sociaux. Tous sur la catimini te pour batoubaye bateko ou elo koni na lekaki. Donc on a mon pena na politika. So na politika na life na pour tout comme on peut voir ça na paix. On peut pour yamba te tongo ki na mama ko pour na balade ya. Na bien, na problème te. Na bien. Tout le temps que les bandits maman ou à reconnaître ton naï. So nga na bina reconnaître ton nga et après na faiblité. So yo pour le reconnaître ton nga et te poser faible. Donc il y a un commencement mais ba lobi que pour baba muto faut senga pardon, il faut un mot pour toi ba kufa te toi ba envie. Il faut te reconnaître ma pe mo ko te ba senga pardon. Yo yebi que maman Sylvie ko yebi que ngai mama kongo na na tika no stano live la mafinga te. Oyebi que ngai na na tika choni nya chote. Mais na kati na yo yebi que yo sala osala mo pa ngai ya ebele yamba ya moko te mama yanga osala mo ya ebele. Na mama mo na komaki na suka na mutu. Surtout mafinga sala biso passe. Nde yo sa ko passe nde bika pisa lenga passe. Sikoto to singa naka to touche point faible ya mutu. Voilà. Grâce à Nazazo Zomakolo, il fait ça à la passe. Il peut se faire handicapé, il fait ça à la passe. Pour ça, on a un autre abisso. Donc, parce que l'abisso, on va le compter et sur l'abissoté. Et donc, sur l'abisso, ils ont la vérité. L'habité que Nazazo Zomakolo kilo. Mais, ils ont la bilan comme source au tient au fond de la téléphone. Peut-être qu'ils ont beaucoup fini à mouquer. Mais on a dit qu'au fond de la téléphone, même la 8 heures, on a téléphone au fin là-bas. Si on tozonga maman Sylvie na bomoto boye na mutalinga ba pese lokumu na bomoto boye ndenge yebi bibe ndenga na yebi bibe eza nzambe mutalinga ba pese lokumu nzambe mutalinga ba adorer soki nzambe alobi nzambe bado pine bato bazali kwa adorer ba Dieu de paille. Dieu de paille eza batike ko banini mutango yo mutu ozo kwa adorer mutu aza ndenge semblable na yo ozo blesser déjà nzambe na yo. Okokota na komba nzambe te tant que yo ozozwa place ozola mukana tongo eloko ya liboso na telefone na yo peut-être osambela nzambe merci na ndenge na lamuki mais eloko ya liboso ntango yo ofungola telefone na yo eza ozokola adore moto ya mokili ozofinga bato mpona moto ya mokili mama Sylvie nga nafinga moto mpona motu te nga nayaka kotalisa likambo avanena na finga te pour avoir problème na ote mais yo bato nyonso oyo finga ozala bango mpe problème te eza parce que oadoraki motu moko boye soki ngai na desidaki nabima comme on dit chaque chose à son temps eloko nyonso ya na temps nango mama Sylvie so nga nabela mbima sur yo peut-être ezalaki temps na yo peut-être parce que ozalaki na milieu moko boye nanu batondisela o live te ozalaki na milieu moko boye nanu bapesa yo te ke bato kote nyonso balobela mama Sylvie moko boye sikoyo soki nga nabimaki sur yo mpo nabaki peut-être bon comme yo
ofingaka biso mpona bato moko boye mpona mutu bato kutu te me mpona mutu moko boye esengelaki ke mutu wana ntango apemi asali sorti aya kodefendre yo pe apporte sorti na yo pe apporte kolela na yo yo moko oza mutu mutu akosa yo te po bato bazwa koloba na yo te kolanda na yo te yo moko conscience na yo oyebi soki mutu oyo ata ozobenga mutu mami ekoza te façon ya respect ongamona benga mwana nga papa aza papa nanga te aza mwana nga na boti nabengake papa par respect mais soki mwana nga na bota kokokota o nga na boti naobenge papa par respect mais ye azozongisela nga respect na te amonika akomi autorité na nga amonika akomi supérieur na nga ekomi mabe mama Sylvie na place oyo ozalaki c'est vrai eza makambo ebele na bandotala nga mona aza mwana ya papa handicapé aloba yango napesela yango témoignage même ntina oloba na yo nabaki nga papa aboti nga azali likolo moko papa aboti nga azali likolo moko akepesa bato bamakomi bale mploko olia te moto aza makomi bale nde asengeli akende luka mpo apesa papa na nga oyo aza likolo moko ya kolia me to tozala bana mike papa na biso asalaki yango make babeki make banzete oyebi babeki ya kongo nde ezalaka papa yanga azwi chance oya pato te mais aza koluka mpona biso mpo toyeba ya mike peut-être naki bana na biso ya mike tozala koreconnaitre eta ya papa na biso te mais naki mokolo totali tozongiseli papa na bolingo na respect parce que totikala kokufa nzala te mama nanga so alingaki papa nanga na likolo moko mpo na kati na ya moneke aza mobali ya solo mama Sylvie efalaki na nyonso oyo osala mpo na groupe wana ata bana likambo ya reproche yo banga bareproche yo na inbox na se mwana aza leke epa na yo ou peut-être mwana nayebi mbula no te shama kokobima na miso ya bato ateni bapropos wana bango bazobake wi bazozo baoprofite nga na ye kopimiso te mpo nayeba question na bimi sur yo ezalaki un peu stratégie mayele akobenga yango stratégie te ya mayele oyo nzambe apesenga nzambe peut-être atininga na peto fimbu na manke o respect tanke mama na manke o respect tanke mokolo peut-être pozwa conscience parce que so nayebi kofingo te bato basinga yo ebele nabi te kende nasinga to nasali bien na bandi nano kotalisa yo bato basinga yo ebele iko babingana oyo ngai bafingaki yo eloka eloko moko ti mais yaki ta ya nzambe na nsengo tofinga ndeko mwasi na nsengo tobimisa basekre na bino te ngai lelo balève na yo lève no batete epoza na eta wana folobelaka bandikape te baconcept eza ebele mais moto aloba noke bakitisi grade bazofinga mapwani ngai nafingi bango babandi kofinga mapwani c'est ça la prise de suspension awa soko ye kobunda ifoza makasi balelaka te bapropos wana tanke même nde moto aza ndeko ya famille na yo akosepela bapropos te mwana moko ya mokie baza nde mokolo basala vikala mais quand même compare na yo aza leki akoki mpo ozala mwana na ndimi te mpo azala pena mokolo aza leki akoki tenir wana te wana siko nga mutu oyo na minito selanonga pétition soki omoni oya france nabengi boye teke mpo oya france te nabengi boye te nabengi mpona bande kokweya te mama oyebi ke siko owuti bato mpe baeda bakumisaka moto ya mokili te nzambe azozwa lokumu te bakumisaka moto ya mokili te basalelaka moto aza na ye te te azosala balife azokosexpose na mobali na ye azochange mibali ndenge alingi azosomele bakiti eske de toi même yo kutu motu oyo image ta moto azoboya basi ya eloka nyote moto azoboya yo tofandela ke ba 8h du matin ba 23h osengela ye ose déplace olongwa Allemagne kolanda ni biso bazozo andimi na nga na azozo andimi na amu elongi mabe me kolanda biso te siko conscience na yo loba mpenza nzambe fongolanga misu ya onela mpo balo popolo yebaki na minito moto abimi atala nsima te okoma mwasi alote ndenge nyonso ozwi décision po ntango ozwa décision obima bazozo bazalaki te mama Sylvie bazozo bazalaki te yo moko ntango omoni video wana eza na motu moto akokorapele oke video wana ezalaki mabe kalobaki mabe conscience na yo moko elobaki eteyaki yo kalobi mabe eza monde te bakumisaka motu te bakumisaka nzambe na baparo babota biso so bazalaki mita ya malamu bakumisaka moto ya mokili te
basanjola moto ya mokili te moto moko awuti de mille part aye akomozwa bamama mikolo oza na kati na monde nini peut-être oyo osala eleki oyo mama nasalela ye mama na bokoli ye te abengisi ye na poto te mama nazwilaki eta te ya kofanda na balive asengelaki bambongo me yo ozwa ta wana ntango moto ayebake mama na nga moko tafingamaka wi mama ne mo afingama peut-être oyo osalaka mpo na ye mama nasala yango te ntango omoni bato nyonso baza pembeni bazofingama mpo bazolongwa bazoreconnaitre kuti bolamu na bango te bazokoevantele bango masolo akombien yo bosabone mala na bena molamu na ndimi la famille oyo nyonso boza na life oyo kama nga mtu nalelisa ye mama Sylvie kanga nga oyo nalelisaki ye na ye so na live na ye devant batutu devant tout YouTube limbisanga mama Sylvie nasengi olimbisanga te ata loko bosonga na yo epa mbolina ya nango mabe te me nga omwe nasali role na nga mama kozonga mpuna te ata omoni bato baokumisa yo mama ntango ozali kuna moza omona balive na yo ata loko osala 10 personnes 20 personnes mosala bato afrai osala bato bayaka na baadoration te bato bayaka na kifanatike ya motu te soki biso toza eloko te moto mpo ozokumisa se eloko te soki yo oleki biso oleki mpe moto oyo ozokumisa pesa pouvoir opesa pouvoir na moto ya mokili te ata lelo so omoni bato baotondisilo balive baza te epo na biso mpe ezala nango bongo lelo bayelobi baye te mais la chine etika kofula o te ngai amona plusieurs fois nde bamanko barespect amona plusieurs fois yo moko mpo oza na oyebi bakokosa yo te kokosama na yo te bazozo omwe bazalaka vrai basepeli na yo wi nkwana mpe basepeli te mais soki batiaki appui ngambo mpe bazozo ebele balinganga te mais soki baki koapuyenga na komba na yo peut-être esika nzambe mitasimba mitema na bango tu yafe paki seulement mes abonnés nga nazalanga baabone précis te na bato basepela kwa kolanda nga bango ka balanda mpe mida bango mpe balandaka baenka banda bapingila bandaka nini bwe na kimokolo bakoyebisa kete epuis ayokango na famille te ayokango libanda ngo wapi mpe na réseaux sociaux babanete wana azali mama na yo te mazali ya na yo esalaka mpasi limbisa luka place limbisa sala nzela na yo mama Sylvie taka moto yango moko olandaka lobi zongela no kotonga anoke momo asala Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, de mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Et merci beaucoup de m'abonner à Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Ça nous fera énormément de plaisir et mon Dieu ne manquera pas de vous bénir. Voilà, Bandeko Balandi. Et vraiment, biso na kati ya Miss Elongation, toyaka kosala part des choses kopesa ba éloge na bato bazosala makambo malamu na kati ya communauté. Vraiment félicitations na mama Congo, mama Nadia bisika ozali na France ou na Belgique si je me trompe pas. Félicitations bato ya boyende toza na bango besoin na kati ya communauté. Tomonaki biso nyonso mbutu ekotaki mama Sylvie ndenga azaki koselamante mama Sylvie azaki koskolela bamilie ye bafingi ye bazongisi basalaki mais mama Congo na conscience na ye. Vraiment félicitations maman, tu es un exemple à suivre. En tout cas batu nyonso to bosalaka barando mafinga ekitaki mataki soki bokozwa exemple oyo ya mama Congo ekosalaka kitoko makasi. Mama Congo a reconnaître mabe na ye atalite ke ongai ngakutu a reconnaître mabe na ye aye ko s'excuser devant ndeko na ye mama Sylvie. Vraiment esali super bien, esali super bien, exemple à suivre na batu nyonso tu bandeko mokili eza mokie tolinganaka na bolingo ya solo. Tango osali mabe oleze muninga osali mutu ba porte pic obeti mutu libaku zalaka na bolingo wana ya ko s'excuser esalaka bien. Balobi le pardon c'est une puissance qui libère. Kolinga te kotikala na ba fardo mikumba, kolinga kotikala na mikumba na motema likolo ya ba problème na batu te ezaka malamu te bandeko nanga.
En tout cas, félicitations à Mama Congo, Nzamba Pambola yo vraiment, na courage, pe na volonté, na amour, oyo olakisi, na Mama Sylvie ya s'excuser devant Batunia, surtout Mama Congo lobi, biso nsude to uchi kolanda e ali kambesa maki na réseaux sociaux, ayepe s'excuser devant sœur naye, Mama Sylvie na réseaux sociaux, vraiment, Nzamba Pambola yo, Mama Sylvie, Telema, Pupula Mabele, continue Njela, la vie continue. Voilà, bandeko, tout comme nous Nasuka, Tokutani à la prochaine numéro. Quant à moi, Mama Congo, moi aussi, j'ai pas aimé. Na soki na lobi ke na sepela ki na ben silt na yo envers Mama Sylvie na kosi, j'ai pas aimé Mama Congo comment koki kosala ba discrimination contre une personne handicap. Vraiment ngape na sepela ki te, soki ngape analyse na ngai to partage na ngai na dossier na bio oyo e beta ki moi libakuto na lekana ki moi muke, excusez ngai Mama Congo limbisa na mwana na mwana bino ba mama biso na kati ya Miss Elongation to sala la part des choses po e bele ba mususu kuna limani kuna uti ko sa catastrophe ya kofinga mutu tina sida to tika komona esika asiskize te. Mais Mama Congo félicitations, coup de chapeau vraiment, Nzambe apambola yo, Nzamba sala obolamu na ndenge o reconnaître mabe esika ezali, bo se réparer, bo sengani, bo limbisi entre vous deux vraiment, bo continuer chemin, l'amour du Seigneur ezala kati na bino na kombo na Yesu Masia. On se revoit à la prochaine numéro. Bisous, bye, à la prochaine.